Merci beaucoup, mesdames et messieurs, très chers abonnés. Il y a Global Télévision Moscou, Toyeli Soussou, Kosolola. Mais Lelo, Toso la polémique Yabana Wenge. Polémique Yabana Wenge. Donc, polémique Yazabakasi. Concert Yahweh en son autour les Kana Arena Grand Paris. Donc, tout le monde qui Adjidje Adjani, alors qui appelle ça qui est micro, a s'appelle ça va fan, dans vocal au binoto boebi. Donc voilà, pour mon aki nengenini Adjani Akatanaki. Donc bon, to mega lobelango travail moni to lobaki yango que donc moni ko yemba ezala pema. Donc, si on a commis un manque à travail, on a mis boulot non à aventure, on a commis un quiti et boumaka, voix en même temps puissance vocale et aux arrêts suscités. Alors que Bissoto Toyebi, Adjani Djedje, il est parmi chanteur ou na puissance vocale ou zala tout le batabon parce que si quoi zoko ka suscité ya parmi topé azalaka donc to ni ensemble quand même bongo parmi musiciens oyo vraiment na puissance vocale il y a vraiment makasi donc et puis anaki peut ko faire partie il y a Takshan, il y a Wenge Musique à maison mère donc Toyebi Adjedje Adjani. Donc le chouchou hein, donc de chégué au bateau babengaraye oui mais depuis qu'elle déjà on a biso qui trop plongé dans la kuita makasi et donc voilà ba retomber dans ngoza sikoyo donc tout le monde vraiment ndeko azo koka vraiment les chouchou koyembate donc otie la bino pena ba image ya kala déjà bandaki déjà ko bima déjà libanda déjà depuis torti la minopé extrêmement à concert na Weranson na podium et Wera a botola qui micro donc torti la non les lotos à la wana donc tout le belara mom ke polémique na yango wana lokola ndeko na biso vocal wana rataki vocal wana na Arena Grand Paris et suscité vraiment critique ebele na réseaux sociaux et puis na communauté na biso et moko ya ba chanteur pe ya Wenge Musique à maison mère o ya lobaka ke vocal o ayemba wana ezaka vocal na ye na kombo ya Didier Lacoste donc ameki ko réagir na koseka makasi aseki Adjedje vraiment makasi donc d'autres la bino yango mais avant quand même na la bino moi illustration wana toko senga d'abord un grand merci na batu tout oyo bazo continuer toujours ko soutenir biso na moni Janisi Tanchunga Mputu banga Muchuri les gourous du temple na moni Edo Santa na moni Paul Tumba Ilunga na moni Yanzambe Landu na moni ya Loboko Mbenga na moni tana mona ya Loboko na mona rapi mbala moko Silvio Wechi donc tana mona restaurant na boire lisusu Silvio Wechi na mona mbala moko Élysée Alves donc ya Loboko Mbenga na bengio 3 fois ya Loboko na bengio 3 fois donc voilà na bosani pété maman na biso ABDZN maman atika biso te na ba conseil na moni pe Laurentine Lola na benga la dame de fer na moni Clarisse Massamba na moni vraiment ba maman nyonso tout azo atana bango ya komela biso ya ko pesa biso ba conseil na o etali musalo tozo sala donc en tout cas tozo ngiseli bino ascenseur pour na koloba merci beaucoup générique et puis tant tozo zonga tolobi mukie to tcheli bino extrait wana ya Didier Lacoste ndenge à tout bordure et pas Adjedje. C'est parti en image et puis on se retrouve juste après. Bra. Déjà pendant mon absence et merci na balandi balanda trésor Moscou na Global Télévision et na osenga banga merci parce que na o nyuso la sala ramène somba album na vente en ligne et merci encore.
Balandia Global Télévision avec Emoro Trésor. Merci vraiment, merci. Et Talara, tant qu'on a été mis dans nos alara, grâce à ton travail et puis merci encore. Voilà, merci beaucoup Tozongi na plateau Nabiso. Donc voilà, moni tant le bama yemba faut que on va faire rigola. Moni lelo comment on a fait rigola aujourd'hui, azo maintenir, azo améliorer, azo même à perfection travail belé. Tant au monde a fait rigola bongo, il faut que le barake fait rigola. Azo mutumoko azo mérité ba respect et belé. Azo mutumoko azo mérité ba respect et belé. La maison mère bazala qui parmi bato banda ko sala ba songe ya makasi. Ya ba songe ya makasi. En tout cas, faire aujourd'hui technicité o azana o lelo na mambako yemba. En tout cas, tozali obligé ya ko respecter cet artiste. Donc, bah bravo et belé. Lelo Ferrigola a mimi biso na ba octave ya makasi ya koyemba banzembo lokola. Bah regarde-moi aujourd'hui. Surtout vito zonga na Ferrigola ya kala, de ressentir quand même à améliorer sa façon encore une fois de chanter. C'est ça. Mais tala lelo yo, tala lelo yo, adjeje asuki nanzela. Donc, à comité, vu son âge, normalement, il fallait qu'il ait une minute, tu vois, continue toujours à garder vraiment voix naïe. Et tu lancer des messages dans le chanteur Oyo, baza plus plongé dans la kuiti ya makasi. Botika, bozo bebi ça va voir na bino. Bon, mon exemple à AJJ, aujourd'hui, azo kokalisu sute koyemba. Donc, ça li pas si pe mawa, tout baebi AJJ nenge, ba ndenge ba sepela kasoki ya jejazo yemba vocal wana ndinga kendaka songe lisusu makasi. En tout cas ba vocal mo faut zapper na pema so za na pema te o wa koyemba yango te. En tout cas vraiment to signaler bandeko tout jeunesse lelo. Donc bon entretenir ba voix na bino et to pesa pe astuce mo to so ki pa astuce wana pas faire rigola to poser des questions. Alors on y salara que à garder toujours voix na ebongo eza pongi faut que la trop sozola la mingi donc ozo traiter voix quand tu dors trop donc ozo traiter voix na yo. Donc voilà, donc to lo bafuma mingi te to zaka na 10 minutes pour na moi élément to côté la bino to senga na bino vraiment beau s'abonner makasi na chaîne oyo to zana posa abonnement na bino parce que awa vraiment to finga la surtout to resala kaka to resala msoka promotion et to lobelaka nyonso to lobelaka na réseaux sociaux nyonso to lobelaka na communauté na biso global et ya oloba yango soki moye sika yeba ke chaîne o ezala bongo to sala la promotion to sala la marketing ya 3.0 o ezala bongo basé centré na ba valeur yango to tchaka toujours faire rigola na orbite to tchaka yé vraiment faire to lobela mingi faire mais to lobela pe artiste to lobela pe activité scénique ya ba artiste nyonso to neti wana to ebike faire kala mingi ta opesa biso ba date na ye au bon robeta na ING Arena. Après ING tout ça na ba date mususu faire kopesa biso ya Angleterre et puis ba date mususu faire rigola kopesa biso ya Canada. Donc tout ça wana mobondo donc bato ba poser des questions bazo continuer toujours à poser biso ba question na Italie l'artiste fait rigola na Italie Arena. Donc ça ici la raté ça les a gommé. Donc ça les a gommé ça les ici la raté. Donc ferré azana pas problème mais à la justice. Donc non bah si ko traité en côté ce qui est sili je crois que artiste a repéré sa biso date ya Arena. Donc eza salle munde la zana pour mbongo donc trola muka donc tromona ferré a recalé date na ye pour na Arena. Donc je crois qu'il vous allez peut-être année prochaine. Donc tous en so calme tout linga différé pour na art naie ou apé sarabiso. Donc tous en exigence vraiment tena o etali basal quand to lobaka kala ke zaba isa cop
Ferré moko zambongo te po beta concert na je crois to loba ngo presque vraiment donc to loba ngo trop ya ko signer na bandeko ke Ferré a kozala wana te po pesa mbongo po abeta concert ezande muto ko ya na cop a ko betisa Ferré po bakabola katu ko bianza Ferré azui caché na la personne où a misé mbongo na yo investir et puis de y pas récupérer en contrepartie quand n'engez à rejoindre quatre bien années. Donc voilà, il y a entre cinéma bandeko, ba débat wala nyo sauter ça ba débat moi à niveau. Non, il y a rien na oni na boeto, il s'agit bino que faire un bêta concert ya kimia na Europe et lelo au mona ki Adidas Arena double Adidas Arena ou lelo pesa défi makasi o mutuno nous pe la génération na bango nanu asali ya ngote. Donc akena ba bêta ki na Genève mutu pe na bêti na Genève te. Donc ba makele lo wana ba blablabla wana bolandela ngo vraiment mingi ti ça n'aura pas pèsé lengi. Donc voilà, ya ngwana donc to tchela bino Didier Lacoste nini aseki AJJ donc voilà et ça li pasi pe mawa to landa yango donc je crois to sukisa kaka na ba illustration. Merci na bande gonyo surtout ba o bazo koma na chat wana na pesi no ba gros bisous surtout ba maman na pesi no ba gros coucou donc ba maman tango zotala tchela biso like yo muto zotalanga tcha like et puis avant bim tcha pe sous like pour na au soutenir biso la Global Télévision Moscou. C'est parti en image. J'avais bien dit, la vérité finira par triompher. La vérité est là. Likolo ya mabanga mwana yo chocho mabuya kosi yo alobila yo kitenga yi eske yo kozo motabola mulokola ngai hadisa yo ya bazwaka mokano na nkanda te doba ma mususu batu mususu ba reseller les resellers ce sont des Kagame. Oyibi loka mutu mozo chaka kiteti. Babé, la vérité est là, la vérité est là. Restez là. La vérité finira.